Il est qui? Il est qui? Ce que vous avez la réponse, il y a eu à rien, si vous répondre de Gauthier, c'est pour une question. Posez le côté, tout le monde va comment pour pour salir fali na sima ya succès na yimoko. Voilà. Oza na pour ma santé. Oza na pour ma kambebeli. Problème les amis na vie à fali. Ceux qui les questions répondre que ya kenda poto ya mafinga te. Mais moi je pense que les questions à l'époque ba banda ko finga ba musicien. Peut-être que bango de ba bénéficier na mafinga na bango. OK. N'habite se comprendre. OK. Vous parlez de l'équipe nationale en fait. Oui. OK. Baleke tu ba finga ba musicien oh lelo pe mususu ba musicien mususu ba boye na bango pe ko approcher kaka bango pe. OK. Bo sepela ka ba tu ba ko humilier fali. Mais ce qui comme côté ba ta fali ba revendiquer et comme il fallait encourager ka. Mais c'est mieux chose na ba tu ba finga la kai. Tout le musicien à l'exception des personnes. À l'exception de personnes. Voilà, tout le plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. On vous dit bonjour, bonsoir, bon début de week-end. Voilà, je vous dis un grand merci. À la présentation, vous retrouvez de Jadé Karibachia, l'homme de Boya et Makambweza. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette vidéo, dans ces différentes chaînes qui cette émission sera diffusée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires, vos suggestions, vos remarques. Ça sera toujours la bienvenue auprès de Vérité News officielle et de Malika Mania officielle. Je vous dis un grand merci. Quand vous comprenez, quand il s'agit de Malika Mania officielle, on reçoit pour vous pour la deuxième fois parce qu'elle a dit elle va porter son pierre. La carte vérité officielle au soutien du début jusqu'à la fin et aujourd'hui tu porter choix na biso parce que maman ko bapa na comme Malika pe belé comme biso chanteuse idée outil wapi ayembeli chef de l'état est-ce que de akanya kana ba propagande tout on va essayer de parler en long et à large concernant les actualités voilà laisse-moi dire un grand merci à tout batal la sur linga biso soutenir biso à penser à celle qu'on appelle Edwige Kabwiku 3 fois star la dame du cœur mon cadeau du ciel la maman merci pour toi un grand merci à toi un grand merci à tout baro linga biso vérité officielle. Voilà, j'ai dit aussi, notre chaîne, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de micro, machine, on a l'ingradé, car il y a une émission de ça, tout le caméra, tout le micro, so il y a une caméra, une machine, donc ça la vraie kitoko. Ceux qui réalisation là, d'accord, on a un caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Josmania Malika. Bonjour Dekaro Bachia, bonjour à tous les abonnés de Vérité News TV et bonjour à Malika Mania, maman et Bachimo Paradis dans la et bonjour à tous les abonnés de Malika Officiel TV parce que le monde vous en Dabiso. Merci beaucoup à Batuku Basoutenana, Bachimo Paradis dans la je vous salue. Merci beaucoup à Basoutenana, Nabino physiquement, moralement, financièrement. Nabi que vous êtes belé vraiment de Malika Mania. Voilà. Nous sabouya Tchoko. C'est-à-dire merci beaucoup. Bino vraiment na que vous avez vous continuez de s'abonner à la chaîne Nabiso ba meilleur fait na batunion to ko ça on peut déjà la meilleure vie voilà tout le monde meilleur fait na batu ba linga biso na ba opa linga biso te to linga ka tout le monde na pas to linga na te mais c'est important tout le monde na parce que moto linga été au corolle été soit effectivement vous comprenez c'est donc c'est mieux à la quand ça rend vie na mon là ata sangone na ata la musique voilà Potema linganga te so eti na kufi akoko linganga te voilà attends linganga te tu vois donc merci beaucoup na batu linganga merci beaucoup na yope de carré bachia yani qui derrière la caméra merci beaucoup. Voilà, tout le monde est masolo malamoko par rapport à l'actualité. Ils ont mis mettre auto la possibilité. Il y a que tout le possibilité tout au sein sur la caméra. À ta deuxième fois, tout troisième fois, tout émission par rapport à Josmania Malika. Voilà. Avant de continuer maman tout. Je remercie d'abord partenaire Nanga. OK. Oui, tu peux nous envoyer le poste number 1. La lune na bango, ça dit nous tabeta bataka au penza. Nous cas ça que le poste abatisa toujours pour côté bana prendre ba pro en tout cas vous contacter Malika Mania. Vous bakama caramel ezali bakama tout ezali ya batamunzo bakapembe ya ba chocolat Ritz Beauté au moura chaka oh ya chaka pe à lèvres. OK. Là il y a lèvres. Madame Ritz Beauté, la lèvres. Comment déjà au soir somba lèvres. Ritz Beauté Pierre appelle la loba car bakamwango. Voilà. En tout cas merci beaucoup na batuki de consommer bio par Ritz Beauté ba orphelinat ça on en tout cas batu de la soutenir par orphelinat na ba orphelinat
en tout cas vous contacter Malika Mania bato balinga ko partager na ba orphelin na ba orpheline vous contacter Malika Mania grâce RP Azawana vous en a besoin ba perruque qui bon na ba coupe na tia mikolo grâce R Azawana o eza Catalina grâce R Azawana o na ote ko lungula mo wana grâce RP kaka donc ça dit tout bon na ba perruque ba couleur parce que c'est ma fille balinga ba grâce R depuis Londres et où tu rappelles Londres hier donc Patricia Mokamba la perruque ba couleur donc ça fait grâce R c'est-à-dire on a besoin de perruque pour contacter Malika Mania grâce R Azana c'est la fiesta comme maman présidente depuis Chine la PC Bambote Maman Zozo en tout cas Maman Zozo na Inde Maman Zozo na Inde la PC Bambote grâce aux voilà Malika Mania vite fait to me gobe dans le solo oyo ziko mawar de yaki si la joie qui trophée to PC félicitations na baba tout oyo ba soutenir qui si la bisalu to la mu qui après un jour ou deux jours tout le monde si la bisalu sont nominés na kata Ghana na la compétition sous babi un flow appelle notre flow expression par rapport à cela. Oui, ça prouve que ça montre que Moussa Nezo Salama. Ok. Si la bisala za pas Cynthia Kapacha. Oh, Kapachula. Kapachula na biso na YouTube, donc il fallait na biso à YouTube parce qu'il fallait les ba trophée. Bah si la base d'exemple, la suivre ba Kapacha parce que Kapacha le boss sous trophée Moussa. Oh. Donc les 9 sous na ben auto qui ko accompagner, ça sous na trophée Moussa na Asqua Plage. OK. Donc ça dit baza le pas baza ba richesse na biso. OK. Ça va mériter en. Ça va mériter. To ko ignorer te o baninga ba ça la bobenga o eza ba trophée manzanja. Voilà. Ce que c'est que balala pongi to moni babengi bango parce que ko zwa ya lo kani na fandi wesu we bisinga ke donc ko kusa eza ko te ko mo ndika ozo mona ya lo ka so to mona sila la pongi so ya la li ponga po to moni ka babenga ke lo ba pese ke trophée yo lo bango o pese trophée c'est sur quelle base ozo comprendre si là na talent na ye les pommes ezaka to souhaiter ba bonne chance après sa sous expérience nous ça l'école elle a une innovation sous pe ya sika l'intelligence azanango na capacité azanango tu vois tant que mon air nous va trophée toi encourager tout mettre ma boko et puis tout motiver les sous prochainement aïe sous na innovation sika voilà donc c'est fait ça mais baba qui a joué na moi côté ça n'est qu'à des films mais ba trophée bon ça ba trophée négocié par rapport à ça à côté de des films mais sur ba des films na les bêta et sur les canaux ba to côté na moi ko des films des films peu ko bêta et que peut ko bêta peut la mi partout ba to ba trophée par rapport à quoi et ça depuis ba côté ba nini mingi et ça des ba film na yo et ça ta partout et ça côté partout ba histoire na yo image peni ozoteka ba fallait zo trophée voilà parce que to côté partout OK ça dit place musique congolaise a quitté ya côté voilà alors donc on reconnaît que ça na mutu mo be place to yo grand musique ya ba congolais mais ya mutu e ko s'imposer azo mériter et ça ko so be plus to ba trophée ya ko beta na ba concert et ça ko fallait on ba trophée parce que ce total 2020 fallait beta Bercy o ezala pas impossible voilà era impossible ya on est quand même corona et voilà et puis le so to mo na you arena fallait beta de au moins to le ba l'impossible n'est pas fallu voilà parce que fallait juste la ba impossible mo on peut pas battre sous incapable et alors avec matin attend peut-être juste mal parce que temps il faut reconnaître ngo et c'est quoi temps ici il faut reconnaître bon dimanche non OK ba trophée manzanza non trophée mérité est-ce que monter zo pesa bango trophée avant de quoi si là OK monter zo pesa si la trophée avant de membre famille na ye non il faut que tu trophée à battre. Mon tour après s'il fallait plaque wana remerciement il y a 400 000 personnes. Ou à bête na you arena. Azam de comment membre famille a fallu. Avec un français. Pour beaucoup ma c'est pour cela congolais je l'ont dit oh moningo salade. Yango moni bato mususu ba étranger même na général Makoso. Alors il fallait n'est pas l'ami de quelqu'un. Parce que général Makoso c'est un étranger. Mais tu as reconnaître que fallait. Austala biloko o eza capable même na ba grand basala. Voilà. Ça dit elle est que là ils ont poussé à ko ba que fallait n'est pas l'ami de quelqu'un. Alors bino congolais entre bino ba congolais ka bandi ko fallait boko ya o eza cliquage image montée on peut dossier de comment on peut na mama comme on a dit eza ka ba exemple on a pesa ceux qui si là ba binga ko ba trophée et na est-ce que bato ba pesa ba trophée ba ba membre famille na quelle seule marque entre parenthèses est-ce que ba ba membre famille na je pense pas donc
il faut koluka kozala vrai même na misala baninga soki ozalata vrai na motu te ezalata vrai na misala na ye soki mpo kondima motu te na caméra ndima ta na sa motema eza lokumu mpe na nzambe ndima ta mabwa sa baexploit na sa motema mpo soki monoko boboyi koloba na bato na sa motema soki ondimi nzambe omona ondimi na sa motema ekozala quand même ata fierté mpo na nzambe voilà totika na biso wana te to question ya suka mpo to clore na biso to question na étape mosusu ya makambo to oyo toenimeraki seka bisala ozwa batrophée nde okoloba awa nanga omitya sila bisalo nazwi oka mania yoza sila bisalo osala baexploit ebele na mboka baomona baexploit bato ya libanda baondima yo bandeko no mpe bandeko no mosu oyo bosala na bango fe libanda bakondima yo soki okovanda peut-être babaka na famille nyonso nyonso ya famille ebendanaka mekatanaka te ntango okomona baexploit okosala lokuma famille peut-être ya malika koma malika nde ekokende ya peut-être komba famille okomona ata ndeko moko te ya famille na yo akoreconnaître mwa baeffort moke okosali est-ce que kokonda kodéranger yo okoza mpe sujet ya kolela no chaque jour bongo ndenge nayembeli fatigue est-ce que bandeko na famille bapesi na bafélicitation baza mokie peut-être po bapesi na bafélicitation biloko mosusu oyo bando olanda kaka oyo apesanga félicitation oyo apesaki yaya obando obetisa maliba kumeme na nzambe epesa wavanda loba mais oza kosetarase poani oza kobonde carré na vie ezala concentré na oyo ozosala na vie ezala focus na oyo ozosala yango moi naozongaka kapa fali azala na mposa bafélicité te mpo bacollègue na ye to mpe bato ya quartier la to mpe bato ya quartier yango na beni wa bacollègue parce que c'est le collègue afali te collègue asele eza fieri mais bayemba déjà te bayemba fali moto asala coup de pouce ye asala fali coup de pouce ye eza mfo asala fali coup de pouce manya te yango obimanga oyo namoni leyo eza tokende mpenza veri tozosola vérité totika na hypocrisie na makambo yango ya musique même na makambo yango ya théâtre nange na répondre bato moko bazoya kokomante malika bima na kati ya makambo oyo ntango boloba na bima na kati ya neti makambo nini oma nde toya kobeta masuwa bawera na bajibe na bafali nde mpe tobeta masuwa bacomédien bacomédien mpe baza bastar kaka lokola bango voilà bapena bafanatique na bango fali toyo kolobela mpe bango eza teke toyolobela bato moko baya baindividu bainconnu toyodaka toyotanga bakombo na bango c'est bien dit. Ce qui n'est que le blabastar n'a bien beau sepela. Ça prouve que bon baba coupé. Donc vous voyez que Malika, au moni, au côté de la distraction, il y a ma caméra comédie. Quelle distraction? Bah ça va star. Tant ma caméra bango ils ont bimé na vie, ils ont la visible boy. Na réseaux sociaux, tu vois, on des ventes au lobby, on finit au lobby la plupart. Biso kutu ba youtubers, oh, tu as na pouvoir connaître ba comédien té. Biso to yande to s'imposer nde lelo pito koma pe biso na biso kuna batenga na miniature chaîne à des carrés batenga pe na chaîne na mutu boy ba betelinga pe lisolo ya vinanga ba beti pe lisolo ya vinanga mais en réalité to ya comprendre la ndi ba comédien na ba artiste musicien voilà wana on répond de bateau bozo ko tia ba ko o bima makambo éviter le ba star na bino bokoyi na biso ba commentaire wana boya na ba cœur rebelle na ba cœur rebelle donc bozo pe ba cœur mitem bolongi ba cœur na bino boyo ko tilanga pourquoi vous le blabla comédien parce que baza ba star star le conducteur ko le blabla nia so mi ko la to pe mi si pe fali to ko le blabla nani pour muto apesa biso makambo actualité ezaka fali wa fali wana kandi mitema ba papa zo beba mitema ba papa zo kufa ndizo saka to yaka ko mais so mi ko to bi pe fali on papier ma aza pe muto osuka kufi lelo pito ozana muto ya lo maka gagner pe kozana pa on a biso ba youtube allez so to tiki ba on te pe to lo pe ba to pe to moni baza pe ba star pe ya makasi na youtube net ici là et ça futilité te ba remercier était important daka ki azu ba félicitation ba tutu oyo baza félicitation na ye ngai pona ngana piso ka exemple ngana yembeli président Fati na zu ba félicitation ya nani la famille. Voilà, vous comprenez que c'est Jos Mania Malika. Cette émission sera diffusée dans 2 chaînes. Jos Mania Malika Mania officiel, vérité officielle. So moniango au liker, au s'abonner, au petit commentaire. Bah si je sens ma remarque, nous a toujours la bienvenue auprès de notre bureau. Voilà. Tout le monde a dit au quotidien, maman biso, il biso li solo ya. Tout le monde tolette la muki Jos Mania Malika chanteuse. Avant de donner notre décortication à Nzembo, d'où vient l'idée? On a lika ou la muki que par rapport à propagande, pendant qu'on a la politique, na facilité pour être bien, bah chemin au méma ou et où tu vois motivation du tiers. Motivation outil au moni décarré ba conscience na biso to ko sa ngote to za bana Congo biso nyonso to za pina pour ça ko profiter pe na héritage ya mboka na biso. Voilà. Donc
biso mo toyebi place touti na place oyo toza sikoyo na place tozokende toyebi ke il y a d'autres trucs oyo eza ke topesa papa deuxième mandat ekosimba ngai vraiment nazalaki motivé par rapport ya komona misala oyo papa asalaki l'impossible n'est pas facile ozo comprendre impossible n'est pas facile pourquoi parce que tomoni babiloko oyo même ezalaki ya mike oyo fati akokaki koya kokuta te na pouvoir na ye fati ayaki akuta yango mpe abongisi yango mpe asali yango toza komona banzela tomoni po fati ezosala banzela même na bakatanga fati ezosala banzela partout fati ezobongisa biso nzela shaba oyo toyebi ezalaki banzela mwa molili okoleka te mais fati ateli biso bamwinda ozokampo bastade de vie tata Raphaël wana ezalaki place tokokota te tokotia lokolo te soki otie perike ifo etikala nini ifo etikala telefone ifo etikala chege mais lelo tata Raphaël ekomi place ya oke kovisite c'est-à-dire eza babiloko oyo soki papa topesi ye deuxième chance ya mandat alors tomonaka biloko mosusu oyo ezalaki impossible ekomi na biso possible na kati ya pire wana tomoni baotongela biso yo arena bazokenga biso yo arena na kati ya pire oyo ebimi titela triomphale ozomona elo mwa c'est-à-dire l'impossible n'est pas facile nga mpona ngai namona ke na cadre ya kosalela président propagande na ngai namona peut-être na koloba boye nozala limité napesa koloba mie mpona kolobela misala président mie mpona yemba nzembo bato bavote numéro 20 parce que eza na bato mosusu bayebi te bayebi kaka tokovote mais bayebi te intel aza na numéro combien intel aza na numéro combien ozomona donc yango nabaki nayembela président na s'exprimer donc toyebi ke toza na assurance président oleka na deuxième mandat toza na assurance président oleka na deuxième mandat mais le roi oyembeli président api fu tozwaka kape la exclusivité par rapport à voango est ce que montaki to bezaki ya solo tokomana tomoni olobi na kati ya banzembo olobi ke faci béton banzela tututu bana so to comprendre bien motivation malika mani ezalaki par rapport moni ke faci béton aza mamobela kosala non asilisité ba photo pesa ye deuxième mandat topesa ye deuxième mandat parce que omona toza banzela mosusu tobandeki koleka mais tokomi koleka yango lelo ozomona tokomi koleka yango lelo c'est-à-dire il faut te remercier mpe di notre ozomona mais remerciement na biso soki no wana ti na deuxième mandat toyebi ke baremerciement kozala po papa kosala vraiment misala baplace oyo bamai eza te bamai ekokota baplace oyo koro eza te koro ekokota maternité mpe ofele ye déjà classe ofele ya baklasse ofele école gratuit malgré azalaki coincé masala effort biloko mosusu tozala no épargne nango oui bien sûr bana nyonso baotanga na école gratuité basi nyonso baokota na maternité gratuité ozomona mais quand même il y a des femmes oyo bazokota na maternité gratuite il y a des enfants oyo bazotanga na école gratuite donc manya ndenge aconsidère ke ndenge atindaki ndenge ayebi yo moko odlali olamuki to mpe babengaki yo yembela nazala mobali nanga azala vraiment intelligent ok ye na biso stratégie mobali nanga azala intelligent ton ntongo pesaki idée ya bina oui okoyemba ye mpe moto akompoze nango nzembo voilà en exclusivité na kati ya versions officielles toka siko nzembo afaci moko antombolo numéro 20 exclusivité ona innovation numéro 20 voter voter c'est juste nzembo tosali po torapele bato ke papa fata eza numéro 20 ozomona eza tokota ya misala ya papa fati te misala ya papa fati tokolobela yango mais na kati ya nzembo fu torapele bato ke fati beto aza numéro 20 vote numéro 20 donc maliko aza journaliste ya papa fati olobela papa fati par rapport papa fati naza musicien naza chanteuse te nakomi na ye c'est juste chanteuse mpona koexploite kaka voix nanga mpona koyembela papa fati après papa fati oyembela songai na oyembela motu te nayemba apart nzambe okombe muzika na par rapport à kaka okombe boyemba pe nalobi bien naza muzika na te mais nayembi parce que tona mama bapropagande mpona koporter soutien na ngai papa fati efaki nasala bo est-ce que okokréer le problème te peut-être dans les jours à venir au moins le moto la journaliste azaka pro il dépasse la son pouvoir peut-être dans les jours à venir okokréer le préjudice te à la longue ekokoelenga préjudice te parce que na encourageaki président na biso même président wana mpe soki ayebi na époque na ye mpe bayebi asele mpe nzembo ezala aomona yango normal même si pas longue na pouvoir oh pas quoi il faut comprendre que oui moto ayembelaki moto parce que ça qui musala na ya mais qui peut bato ba récompenser na banzembo ba oyo ba conseiller pe théâtre ba saleli ba o puis ba ça ba sisa bidingo et créer ba problème ti lelo bon ba wana peut-être baza bato ba politique ce qui na za politique na yembeli juste président
na sepela célébration nzela oketi nzela kindele kufaka mais lelo nzela kindele etelemi bato bakomi koleka bato bazokende kovisite bandeko na bango bazaka kuna c'est-à-dire baraison ezebele ngana na baraison ebele soki na bino bando opesa yango awa mpona faci tokolala ti lobi donc baraison wana yango na bakite mpona s'exprimer fona ye voter numéro 20 voilà vous comprenez que c'est juste Manya Malika bi voter numéro 20 avant de chanter par ma question babi que Manya on question combien déjà intérêt nange eza mbongo te intérêt nange eza mwana mboka eyembeli président na biso le plus important eza to motiver to encourager ye topesa ye deuxième mandat important yango wana voilà important yango wana topesa mwana mboka deuxième mandat parce que ma mpe bela ko sala nani mbambo pema OK bawela basala OK on passe nan na yembeli président na yembeli président mais vous avez denga yo motiver président ngani na motiver président depuis ça m'a mis sur appel la présidence aujourd'hui déjà appel na biboy wana et on les a entre nga t'es peut-être que moi appelle déjà par rapport à privé OK on les a privé na pesimbote na papindui ya mama Zozo Agnès ta fora kasiki la ça tu sais Manya Malika solo déjà normal donc voilà vous comprenez que c'est juste Manya Malika normal kaka voilà tu peux remettre dans le solo oh il fallait pour pas l'impossible c'est pas fallait pour amener le cas arena to là to la muki après arena fallait je sais pas quoi nani Gauthier Sei ako senga na fallait ako sakomeli bureau ya arena ba pesa une liste penza ba billets sur tekama qui plus de 40 000 billets comment na moderne to ko sala ba exploit libana moko mo ba contre moler ma ba toujours na ko kata ko ba na point wana Gauthier Sei il est qui il est qui ce que vous la réponse il y a eu arena sur bon réponse mais bon répondre de Gauthier Sei pour aucune question posez le côté nga ebiete tout le monde va comment pour luka koya ko salir fali na sima succès na imoko voilà c'est-à-dire olingo sali nga na sima succès na nga olingo imilinga na sima succès na nga moko soki pe ba musicien mususu baza o baleki fali na succès ndenge balobaka soi disant basalaka que le meilleur que fali Gauthier Sei qui ne peut ko luka à constater bango bien réfléchi le meilleur parce que ce qu'il fallait ça le meilleur que les autres pourquoi bolanda ka fali pourquoi bolina boyi baka ya fali vous ba détail beaucoup pourquoi bolina ka boyi ba détail ya fali entre temps ils ont ba musicien ba ça le mieux que fali mais bon comme que l'andela ya batwana bozo l'andela ya batwana te pourquoi parce que bodi que c'est fali c'est numéro 1 fali c'est numéro 1 Gauthier Sei na yibo biki ngana tikalo yiba mo jeunesse sana fali rebandaki liboso wana oza na pour ma santé oza na pour makambo ebele problème les années na vie ya fali fallait construire carrière na lokuta tu na lokuta te ça va toujours de la you arena répondre ko yo ndongo za wana oza tellement simple moto yebana te batu ba reconnaître kaka na komba fali c'est-à-dire tout de la non peut finanya ya tout ça non you soki bata you arena ba répondre Madame va répondre pas tout après to yela toya na sala ki biso mabona le kechu la tune le kechu question bien le kechu to moi le lo Jaël Show on va l'ouvrir mérite son salaire après avoir ko finga bazoto batu après vous avoir ko loba wana fallait me na poto mais le kechu abinanga ya kenda poto ya ko finga te ya kenda poto de fazonga mais comment on appelle le pèse peu ko za po no finga nao ba récompenser pe na mafinga nao pour que un jour to manya pe finga la mutu son le pakala pour me na poto bon au moins na carré wana na ko kota vraiment te mais na ko répondre parce que biso tout au temps na ko finga OK ce qui les questions répondre que ya kenda poto ya mafinga te mais moi je pense que les questions à l'époque ba banda ko finga ba musicien peut-être que bango de ba bénéficier na mafinga na bango te OK n'évitez de comprendre OK vous parlez de l'équipe nationale en fait oui OK ba les questions ba finga ba musicien oh le lobe mususu ba musicien mususu ba boye na bango pe ko approcher kaka bango pe OK malgré ça ba makambo eleka mais ba boye na bango pe kaka ko approcher bango vous comprenez non peut-être bango ndi ma finga futa bango te et puis yebisanga est-ce que ba poto yo batu bazo kende lelo est-ce que tomoni Macron a sali deux équipes voilà
ya bato oyo bafingaka baye po to babwaka bango na ngunda mosika ya bangulu oyo babwaka bango na ngunda mosusu to babwaka bango na province po oyo bafinga baye poto ya kofinga to baoyeba poto ya logi fingaka na bato bafingaka te bango nyonso baka mélanger kaka sika bakitika na roisi yango bakitika na kati ya aéroport moko bazomataka bamétro moko bazokotaka na barestaurant ngo bazosalaka même vie na bato oyo bafingaki na bapaster oyo kutu bayebi ata makambo kofinga te bango nyonso bokokutanaka na kati ya vol na kati ya aéroport. Le problème est que si vous avez poto, vous pouvez avoir bonne chance. Parce que moi je pense que les tout le temps qui n'a poto, moi je pense que tu vas célébrer les émissions. OK. Tu vas célébrer les émissions. OK poto, il y a un bon aussi la biso au salon na YouTube. Oya ka oyamba batu na YouTube balobela batu mabe ba cracher la rabatu. Non. OK. Poto ça qui makambo na e futi ya kende poto. J'ai des personnes qui m'a cambourné foutu na photo. Oui, c'est tout. Il y a des gens qui là on a presque bakali bakena photo, viens rembourser la bonne. OK. Bah c'est la viens rembourser la ni, pour viens rembourser la bonne. OK. Pendant démarrer ka batu ka normal. Pendant démarrer fali. Bino pour la bino bo sepe la batu ba finira fali. Bo sepe la ka batu ba ko humilier fali. Mais celui comme il côté batu fali ba revendiquer et comme il fallait encourager ka. C'est la méchanceté monté mama be. Qui l'a pendant bien presque ba kena poto sur quelle base? Poto ya nini? Parce que la virambo musala ni. Oui, bisa biso. OK. Boye hotel la biso ba commentaire. Ceux qui ba niquer la virambo ba catch. Il y a un virambo même ba poto. Parce que ba bandai ko critiquer fali. Ba clash fali voilà. Ba clash fali. Na pesi qui l'a ba mboto. Ba yebi que na so la pe analyse correcte. Tani na yo lo ba mambo za solo. OK. Mais c'est mieux so za bato ba fingela kai. Tout le musicien. À l'exception des personnes. À l'exception de personnes. Tout le musicien. Voilà. Notre vraiment accent à souka. Tout le musicien. Donc on finit à la normal la musique. C'est normal. Bah blesse les membres qui ne va pas poto ani. Bah sankara bah même bah poto ani. Mais j'ai pour comme na poto, faut que doser pas bon film. Mais c'est bien chez papa chéri d'akina papa il vient Rogingan, il vient na Rogingan. Azakina vient biso na chambre Mosaka. Bango mi ba vient Rogingan na ndo ko démarrer toi qui na ninga français. Mosaka fanda na poani. Ninga ba finga. Mais bon le ba pour na ba musicien mususu. Ne Mosaka ba mimi États-Unis bango ba récompenser ba aketika na États-Unis parce que finga na jibe bato. Pour le ba musicien mususu bon le ba ka fali poani pa mimi ba Jaël ba. Nani yango ya na réseaux sociaux la plupart ya bato lulu bana kombo ba se stabiliser biso nyonso leka na écriture ya kofinga. OK. Biso tout leka na écriture ya kofinga. OK. Pour finga ça la bato pe belé. Et ça la pe bato belé na réseaux sociaux. Et ça la bato belé jusqu'aujourd'hui ça la bato la génération au pays na simona biso pe bato finga. Mais ba pesa bato fa ba pesa bango pourquoi parce que ba lexa maloba lexa droit lexa lexi wech a ko loba yo soko da poto kuna ya héritier et boye songa sala pakala yo pe ba ça peut bien que. Et ça na bato ba finga ko leka lexi wech. To vanda pour notanga ba komba bato te. Te en passant kaka do kele kaka. Te na loba na ba komba bato pour na pesa yo exemple na tali soko ya lexi wech ya muki. OK. Et bato ba finga les questions yebi et na bato ba finga ba musicien ko le Alexis Wechi. OK. Bazali. To tikaka ko temisa mando kika pona baninga ba memi bango poto ko ba finga tout le monde. Non ba finga te ya kada finga. Voilà. Musique ndinga finga te. Ya bango c'est normal. Moko ba mema ba poto bolo banite bango ba mema poto pour passer la musala bien passer la faire musala passer la faire musala ba finga parce que na poto faut doser mais qu'on a poto ko continuer ka ko finga ka musala na yango wana ko continuer ko tina su pona nini faut continuer bino bokati sa bokati poani na continuer musala bokati sa ko finga ba o batika ba pauvre fontina bango attends le ko ka ko continuer attends comme akoko na ko finga to kama Chantal Bomola na finga ra mama ti ah mama il dérange à bien au point ouais maman finga ne ba je réclamer ba gel ba réclamer ba gel et finga ba gel comme le cas trop na ba ta fali mais ko déranger ngate parce que na ba ta fali te na ba tu nyonso na ba tu nyonso c'est pas hérité parce que na ba tu ne ba ko attaquer faire pas na ba tu ba ko attaquer ba te ya kana ba za ba musique ndingo ba za ba ze belé fichini ko tu moi si ya mukolo ya makasi
mayaka pa ataka. Il y a Virginia Ricata Kalobani. Arekadani. Ah, mais 45 ans. Age na kana age rekadé. Age rekadé za ba biso. Oh, yeza mama. Yeza suna age rekadé ti. Yo mo te ya Laura ya kata tinda akaba. Parce que ebika za mama. Eza ndingi moko yeza suna age za mama. Fa tinda rande bato. Mais le ballon, c'est ça pensa. Voilà, maman, le bas. C'est normal, c'est faux le ballon. Le ballon, il commence pas. Et on a la deuxième question, j'ai là, on a fait comment. Tu te comprends de la paix qui tourne. Tout le monde insulte sur les réseaux sociaux. Ba continuer na mafinga ba continuer. Ba continuer à rater ba kata ba ça ba chemin mususu net ba leke tu ba finga mingi. Ba mona ke ba changer na bango chemin ba changer. Voilà, tout le monde tout va na kawana. Voilà, Malika. Attends, maman, au fin, on a les critères à l'écart au fin, à Tobo, il a dû péter. Mais ni sans ignorer. L'autre, tout le monde a espoir, falloir ça, ça, papa naïe, c'est Kofi Olomide. Tant au monde a monté à payer, à l'obé la fali. Alors, la maman fallait pas récompenser, mais bien na poto, c'est pas un problème. Pour ma finga na foutier poto, pas de problème. Mais tant qu'on continue encore au finga à vieille rambo. En plus, na boy ta plus di ko na ngo susu zongo ke no funda ye boke ko samba. Pour ma modèle wana, on réagir. Mais na bien, ce que j'ai là ça ma caméra, pourquoi botia fali? Pas qu'à l'obé la fali. Ba kale ma finga fali. Ko film tatinda kai. Pendant que mon vidéo ya fali te banda le mois caractère la ta finga ko. Donc, comprends qu'il y a une guerre froide dans la Bayo. Mais guerre froide, c'est tout à fait. Parce que quand on sani. Ok. La faute revient sur le père. Oh, mais ce qui peut pas l'ingamona, tout le monde a fallu bête stade. Ah, le monde a dit rembourser la mission sous ma vidéo et soutien. Mais le monde a fait la passer dans mon fali. C'est rigolo, voilà. Tout le monde a fait la mon fali. Dans la même Bible, vous avez la Bible, Jésus a dit que c'est des disciples. Pour ça, la makambo plus qu'enga. Pour ça, Bika Moussiplis Kenga. Moi, n'a pas qu'au ça le mieux que son père. Le problème de Bissou Congolais, c'est ce que moi, n'a comme ça le mieux que son père. Papa, qu'on a même n'a que tout pour moi. Ok. Et ça faut ta falité. Et ça faut ta falité. Et ça faut des toiles en temps pessier. Ok. Il y a une nécessité de prendre mes bélés. Des carrés. Yo, quand tu nous avons, tu n'as pas de ok. Amen. Oti oza debe lipambo oti Dubai na oye oti Dubai na oye biteza batu ni ba sepe na ba o ba sepe te voilà parce que bon mona ba siko ba réaction batu ngo tango mata pena ntamba komo mato ngomba ndo mona siko mi solo tala mutima mabaza ko solo mabe bakanga ngote ato sale fort kanga mutima mabe na yo te moza mutima mabe ko bimakaka fallait faire l'étoile na inzamba pesier tant abimisaka droit chemin na yemba que mota fali et mata à s'attendra que nino yemba ndiembo na donc de gloire en gloire donc de kolona mata ngomba kenda telema faut pas ça telemi na ngomba na muta ko kanga ete yanga comment me kiba problème est-ce que bien bonne vidéo pour mon épine fallait ça mission pour finir Kofi toi chrétien ta pour chrétien biso moto vanda pene poto yi to ça va biso to ba youtubeur to luka to kanga ba to maloba na ba fraction mukie to beto ngo banalise so kwa ni to mona banalise ya bato ba sela Kofi ya makambo loba kena lobele Kofi non to mona te no to sela ngoti pour dire qu'il fallait aucun jour à ça déjà mission pour tout le monde ta crête ya Kofi to ko lobela Kofi ma bakali na killer ba ya ba critiquer Kofi plusieurs fois bazaka première période dans cette soupe on va fonder rapide voilà bakali na killer ba critique fali est-ce que fali ça réclame et ça réclame que batouana boza pemé na bino ba ko finanga et ça réclame pour ni kabino na tuka bata fali so ba ko critiquer bo komika fali otinda donc ce que bino bo tinda ka totinda naka ce que bino bo tinda ka parce que loko nga na okanisela yo nga moko na eloko wana na salité wana mais non nga kana kanisela ka de carré muta na salité wana te ben yo faut kanisela de carré en tête de carré okanisela ngati ça dit que nga pina na kata poto ok bien réfléchi très bien
parce que mokolo moto to mona ta directeur a fallu ya koleka alors ba bino pozo tinda ba petit bino ba kofinga mais ya bino le contraire zaka ya bino soki ba fingi fali c'est tout à fait logique normal. Tout ça là parce que fallait aza victime ya makambo ya succès na ye. Tout ça c'est ça fallait ça vie mon konza mapambo lo comme victime à succès na yo. Ah ya bongo so succès même tema mabe bote ebele. Bon moi te Jérémy comment le problème le problème ya ba victime. Ah Jérémy Chabani GS production. Oui éviter. Oh, yo comment quand tu vas créer les problèmes. Succès na yo ba problème comme la yo ba to ba ba na yo dans les filles ma musuko yebite. O ba no la ka o la mungi kuna ba yo kuna tuni c'est ina. Ato se défendre tellement il prend yo déjà to kanga. Moi ato défendre ba yo côté. On ta ba ma di maso ba kuna kabulu kuna ba tu. Tuni c'est que zongi. O il prend yo ya kana tuni ça. O bantambe bana bota mana sana batunisa bote kama ezani menjoka ne so zana mutu wana spiritualité te on comporte que ça bénédiction na ngane yawe mi mana tunisa. Mais dans ce moment père Kofi Olomide à Kalabeni je crois Béni il pas soutenir Kofi Olomide déjà soutenir Kofi na nini soutenir Kofi na nini ba on so ngimba ya on de soutenir yemu tabende abete biso so afia ramba za violet biso to ba ka fia ramba violet yemu tayela biso histoire afia ramba violet. Viera ba moté que viera ba kenda pototé viera ba sala 10 ans kenda pototé ça pour la fille ça pour la fille bon ba ta double discours on n'est pas de double discours on n'est pas de gars gentil bon créer doit prendre aussi na pour bien na ko bon changer ba langage et pas mundele yo lobby liboso ya mona ndo koma ataka pa mundele te sa biso a nga jugement na biso donc to kenda ko samba yo lobby liboso ya mona ya ba ko foko bo samba ba koma na makomi biso to nga ba double discours te to nga ba double discours te parce que président biso fallait za soka lobby likamona yango na etikali bongo na obeta you arena na obeta au arena le 8 il restait focus obeta au arena. Mais pour la Malika, on dirait pas à propos de que ni pour ni contre j'ai la funda viera beauté et non problème. Et ça pour une biso te biso to sani biso to yo pexé j'ai la yo. Pendant qu'on peut avoir une carte to zala pété. To zala pété. Makambo pe basala bango biso to yebi te to ka li solo. To yo ka go ba fiangula. On vient on va fiangula ba la volonté la ba côté. Fiangula ba na volonté ba biso to lo bango. Biso ba youtubers ba ka poko biso. Ba moko. Youtubers ba tu mabe. Mais que ba vie pour ba est-ce que biso mama ko fiangula bango biso to yeba ki. O ba fiangula ba on ba sentiment ba bango. O ba fiangula ba on ba sima. Biso to yeba ki. O ba sala bombana na songolo paka. O ba sala bombana na songolo paka. Biso to yeba ki. Bambana mama lia banda ki bombana na ba tout ça les savoir de génération en génération. Ah mais ba fufu. Ba lia. Ah mais ba fufu ba lia. Eh en parlant de Maman Lia, et puis c'est une question, moi, Malika Mania, permettre que tout le monde ait ça fait même si on sait que tu es dans le solo, tu évites ça, tu es dans dépression, parce qu'on est toujours reconnaître Malika Mania. Et là, on a tous un réaliste. Reconnaître moi, n'a de son fils de son père. La réalité à Bongo. Papa na andimio na bomoto na ye na bande ko ne bandimio ko fi l'homme de ça fait un bon bout de temps le sabada na épété tu sais ça cas dépression de l'histoire il y a une nécessité qu'elle alam ça baba na ne ba mololo bana bazo bima na misusu mitu ezo ba forme ke ben dit c'est ça normal kaka eta lieu la question mais c'est quoi yo comment faire ma BPT toi je me que YouTube vous nous bike na moi na boyi ba utiliser étoile la moi na nete pone blessé ba ninga mususu comment na bongo za pe mama obi passa robot to mi 9 mois mobile mo abota na moi na sundo la yo oza charge na oyi moko e na butu e na moi OK kalembelembe OK ne docteur mondo e yela yo moko na kisasa oyo na un bon bout temps ta bimika boy moi na ngai réaction na yo vous partagez même ma vie na YouTube vundu ou comment. Mais décarré. Tant que mère. Décarré. Pour ceux qui attendent que wakana mutuango, wakana banango, voilà. Tu comprendre que au conscience ne zongi. OK. O luka o sangisa banana. OK. Ce qu'on est bon OK. OK. Et ça que bébé libino kuna. Ce qu'on a choc wana et dépression. O comme il ko luka banana. Mais bana o ba luka mabe décarré na moni posa elina bango. On est la couleur. Maman c'est ko za pena yo.
Mais que l'équipe on a tout miné n'est pas pour ne dire pas là-bas mais quand mais yo pas ne long là-bas yo pas ya ozoyo ko bana ba obima désordre ngai no linga ngoti ba mama bana kasi soki pe mama si osabongo keto ba luka pe bana bazonga na bolingo ba mama bana pe ezonga okay okay na bolingo ba mama bana na pe ezonga ba mama na pe ba bazoba te osundura ka biso na bana asundura ka biso na bana tango yinde de kuna na bana na ye apa ko miko ko luka bana biso abete bana sosko tolo akoma bete bana biso tolo ça dit c'est que biso bifoto zonga to ko briser to panja ka fo ya ngo bo fa zonga na combien na ba mama combien ba on se mo zonga qu'est-ce que zongi bana nyoso 8 ba mama 8 Salomon karatoni Salomon karatoni malika malika munene bo le malika mongo nan lika mo eta sombo bana bazobima des autres de pembe mwindu chocolat de marron ngambe tika tout monde ka était rouge marron mais maman ça mon malamu mon babi moi ça malamu asangisa ka ba yo bi service be fiver était moi faites-moi bima j'allais bien à quel pote bossa et la fifi et à ce moment il comme un pote gel et ça va passer les que tu peux t'en akina pote no be na ça rêve mais les que tu as sur rapport les que tu as sur rêve comme tu vas faire dit pour moi ba 4 ba 5 ayo mama les que tu ni comme ça vous les que tu as sur rêve comme ba faire dit ba mumbaya les que tu as rêve ni comme ba ko ka comment ça vous nene les que nene les que tu as sur rêve ça veut pas que nali bosso ba faire dit nali bosso bino ba mi ba sinon le comme dit parce que 5 ans de pas dépasser rêve et pamba ah là là mais comment maman si ko sangisa pe bana et le manque quoi féliciter ataboui bababi nous avons des erreurs d'ailleurs peut-être on va pas célébrer erreur dans le passé après moi ça mal moi ça ko sangisa bana les a choc ni me sangisa bango les a prendre fois té choc de l'histoire mais ça c'est le meilleur moi lango maman si a bandi na vie rambo ça fait 18 babi ça fait 18 oh ba ça c'est ça ninga kundulu pe va OK bongo tango bazaka tana ninga kisewa pone bando te ba makangu pe baté rapide bana OK moi c'est pas comme ça ndaku yo po alikangu mais ote ya pe mobali ya neni bana na wana fulu ko salisa bango ozo comprendre soka zaki malamu na ibali ya l'histoire atuana ne pande la histoire pourtant on soupe mobala bete la ikena sana bana boye na mona boye na mona boye siko bana bongi bola service ni ke aboya ko bimisa bana na po mama si aboya ke mobali na sundora bana ye moko asundora ka bana ye moko babinisi biso pa photo mususu pe ya bana mususu pe ba roki ba bana mususu pe ba zai ba kanga pe photo na mama lia oh mama le pa bana mona bana pour kufu na mususu OK et ça mi bali mususu ko pe se pe conseil pour ne loko boy asali pété mais et puis biso quand Dieu yo porte un conseil OK mais oh comment ça masiko et ça tes conseils et ça des années auto biso pe na ke yenda ça qui mabe OK to lave po na biso to la ki ça et to la ki pe ke bana ba ka ba ngote to ke ko buka to ba ko ba ko te mana ba Orléans ko ba ko ta kuna ba mboka auto tika to ke ko biso c'est pas pour fonter da ba ngote c'est que na pas pour fonter mo meto mona ba ngokala ata soki za rôle ya mama si yene muta osala ngo il faut ka sala ngo tanga za kana na kimakangu tonga yaka no na cc to mona pene ke na kimato ko pote ka o bana ba obima bana ba o le se na ata ba bi misake o mama lia muta osala ngo mais na kusubi ba to ba ke eza mama si mais bon ça on kana ministre on is a choc à dire mais le kamuka ya mwana nga mololo vite fait magneto ki kuna papa ba bimi misaki ko fiolo mide ce qui gagne là papa moi ça ko réclamer mololo so mololo moi na YouTube fundu babi YouTube fundu bana papa so monolo ye wala kaka so manolo comme so ye bana te ça ba manolo bati fundu mama mweza nikamnene mais papa bimisa tu ko mape ko vérité pas avec comme YouTube nango yo pe la musi bande ko na fingi si fani mama zo mape belé nzoto passe makambo ngo donc biso tel biso te biso le 8 décembre on a au Arena le 18 de ça qu'on na Belgique na Bruxelles amana ne warrior yo warrior
Du père et des mères. Fallait. Si là. Parce qu'il va clôturer. Mania, toi, il y a déjà ce programme, il y a les 9 na Paris, na Londres. Les 8. Restez toujours focus, les 18, voilà, tout le monde, je dans des questions, caca. Elle m'a fait les ondes sur le Congo. Tout le monde a fait une fois pour me délégation en photo, à me qui paye moi comédien ensemble, à ça c'est ça moi la biso combo à Mobutu. Fabi et c'était polémique. Mais nous avec ça va mettre na podium. Bon ma na podium te pour nini? Ben nani maman mon conduit pas aller pour nous présenter qui était parce que tandis que écoute on a stade des martyrs va présenter à moana. Ça va présenter pe nana na kuna na arena donc on va présenter pe cité donc pe normal na ka na 20 le monde qui non normal mais péché na soka za ki ata lokola maman sika ça c'est comprendre. OK. Na podium. Kwa ngasa ki comédie. OK. Ok. Parce que maman c'est qu'à quoi na scène. Ok. À quoi créer l'eau na yé moko bato aussi. Ah c'est déguisé la comédienne. Vous comprenez? Ok. Mais péché na ça la parole mo c'est normal et c'est ngasa la compagnie na moto. Ok. Ça va on se va soutenir il y a peut-être. Peut-être. Mais est-ce que c'est qui programme fallu? Bon ta mbote. Attends bonsoir Paris. Aïe. Te babi par rapport à que te babi par rapport à que n'est pas babi plus bobolo baka saki bo. Ba tu nyoso babi ke péché na kine ya même péché na Paris. Siko buni bosa asa boso. Donc Congolais aux asso ba matisi mafuta. Bosse ba bakisa mungwa. So ba pesi bino mungwa. Eh. Obali ministre, ofengi ministre comme président. Obali président comme domestique. Il vient me payer ma makambi mo salile. Ah. Kasi obiti on va qui sont qui obali ministre yo clôturer obali ministre comme koluka président comme président comme kotala domestique ah zongi mona domestique virombo na comme ko ndeni banalix kaka normal kaka voilà qu'on soit déjà malika mania mais tout le monde a évidemment tout ça les autres pété qu'on n'est pas mort qu'est-ce qui se passe normal kaka mouillé t'es mouillé penza ah atikango donc voilà Oto kama kibiyo mambo kwa makambo te ukomi kuna ndeni natasoma makambo te ndiko koma moni na de besoin pe beaucoup msanga mouillé on vit comme ça va mouillé ah donc et ça va maturité on a comment nango on a porta on a porta et on est salade de l'eau on a bien aussi tout banaliser tu vois mais tu vas qu'ils ont musuko ko banaliser te pour que mutacho pour s'appeler et puis na ba ko musuko to ko banaliser te pour que lobby et se répéter voilà donc on a un peu pour mettre le point sur les i quand on mourra bien pour na matana prière mais c'est pas là pour matana pepe ma nika pour les cas qui peut papa kateke voilà donc tu vas kokana te décarré dipambo ina yo eza yo yanga eza na boma décarré sur na bomi est-ce que le konga na bomi yo ya bana nga il faut to ba pe biloko wana na bomi décarré pour za kitoko est-ce que na bomi bon kitoko décarré ya bana nga na bomi décarré to ba chance nga na mituka est-ce que na bomi bon mituka na ba pesa nga est-ce que ba chance na ba pesa nga c'est très important tambola na baninga boy zo tambola na biso kama nzaba ninga msuta msanga na tête ba chance na basi ata beti baseki na yo mona kama ninga na kimusuni boya alonga liko kilomita atalisa bayibise ko zali ko kopele mena kibomoto boita msusu dino kaka iyo satalisa msusu déjà satalisa bayibise ke ba komeka to lezana comprendre timba normal ka voilà bon yo suka déjà juste manya malika na bitele kamu to lobby a obo sana ki to ko loba suka na lobby penza on lobo zongela na suki na lobby nyonso normal ka merci na batutu balinga malika mania maman ya Géo Paradis ba Nzambe merci na ba soutien na bino pour continuer ko s'abonner na Maliko Officiel TV je vous aime et surtout nous aimons père numéro 20 surtout chuter na ngoma mo playback mo beka to wala kuna ndingi kato maso de grâce à de tout maso attends aussi mon micro a rappelé par rapport à on intérêt na likaba Faji Beto numéro 20 Mugwa Ntombolo
Moka Tombolo. Numéro. Merci maman Denise pour l'invitation. Maman Denise a eu l'invitation à la bourse. La bourse de Tine, voilà. Vous comprenez? Oui, ça va bien que maman président qui est venu à la salle. La musique est un peu américaine, vous avez un charisme, hein? Aujourd'hui, maman, vous avez un charisme. Non, dans ce temps. Et donc, n'a pas dit que vous avez un charisme. Ciao, vous avez un charisme. Oui. Dans la clip. Dans la sauté, dans la sauté, car boyer. Ma devise à mon papa Fatih numéro 20. Ah! Prochainement. Merci beaucoup à votre télévision. Je veux dire un grand merci. Merci à Joseph Malika. Merci à Yora. Merci à Marcel Salle de nous avoir assisté aujourd'hui. Je veux dire un grand merci. Tenez-vous, restez connectés sur nos deux chaînes. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Toro Senga caméra, Toro Senga machine. Merci, au revoir.